Misa mindele mbongo pona esala kena kende poto pona lembaki deja na lembaki baviaki ndumba baviaki ya kisi na lembaki na koma ke étouffé yende mutu suka malgré na sambela ina nga deja nzambe ngamo masolo na nga na nzambe ngabi nzambe soki vraiment osali kena kende poto nzambe nga na changer na nga vie na sa su ba vie ote nzoka le na ngolo babo nzambe osani aoyo kanga okanganga omoni na limba via bakisi oyo mikono surtout kaka babenganga na fuka mela l'esprit mikono sona katisaka ba pointe noire basi wana nangola na bima na papa wemba bon père son âme aza papa na biso na musique na biso atiki ba œuvre belé mais je suis désolé de quand attend kombo na yele so bo kata na bino yango ozo mona yena ngo kaka est-ce que yé comme il y a foule qui ngana na batawana et puis na tout ça et puis bakisi eza ki pété ka ndenge bat mamona ke papa wemba yemba Jenny amema batu na likamba papa wemba ba jeune garçon mutamba ba kota tout ça la staff Brésil oyo ka staff Brésil na Luanda wana ndongo yo kaka wana to se yo ko salela ngo to salela ngo nganda to yo salela ngo pe ekiri mobimba donc ngam na sala makamwana na simbela ki onkutu na ba oh alela kuti libanga na oyemba ta libanga te o akoyi oye boss ozo comprendre et là on ozo besoin musicien azingra ato pesi a motema ndenge mona diable père na ye ato pesi makila ba sacrifice akotonda na ye te nazongeli suma mbosola na milimo ale komiti na niveau que tellement que na koma ki mwasa mutu mwindu na asu na bambongo tende zaki na kala nena ki ba mwasa mindele na komi mwasa mutu mwindu bon na obeta lisu na leader na ndenge ya pona koma obeta na bango mibale ba welelanga papa bana innocent yebino makambo bien te ali leader kuna ekomi na bobi maneno na ndenge nono eza spirituel dans la ville donc dolls wana eza na place ba ministre bayaka place ba star bayaka on place ba footballeur bayaka bata binene ba antichrist bayaka dolls comme non so abeti on na Google dolls in England et bima boîte one bon peut-être que c'est le mot déjà privé place ba sataniste bayaka et ba olingate za la exposé donc kuna pas bilo minga Angleterre nous avons na bayewa OK ozo comprendre pour na déplace na nyana ke na kota sko Illuminati pour na simba ba mbongo pour na ngona sko ko za moi ça artiste na niveau bongo loko na sko le na kota ki déjà na mvutima makambwana et c'est ngona sko fona za la ozo comprendre fona za na jipa bien donc et c'est ngona makamba minene ozo comprendre pour na nini na ebike asola na basi ndenge na ndenge ozo mo il faut ngape akutanga ko za moi ça artiste fona na la ya ba des fois te o artiste o kototi na kata parler na ye olala na mbetu na ye bozo artiste be balala sous basité excusez nga na terme ya langage na mpena ko prononcer moni na place wana basala sous relation sexuelle na basité parce que ba sirène la plupart des cas ba koma kotinda bango ka so la relation sexuelle faut na tinda na intérêt na bango abo so bosko ba fubo ba bimana ba siseke ba bimana mo ndimba bas balinga bango yo mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku
Maman na ngai babi Maman Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino. Yo muto betela batampo. Esala keza mvete si la kate. Elonye nzuluka. Et comment le comme batume na depo makala. Yaka potebi docteur azaka kamoko. Coach azaka kamoko. Kozoe eza nango facile. Azape na Facebook, WhatsApp, ba site nyonso internet. Ceux qui ont les produits na e, livraison nango eza partout dans le monde. Tobeta www.gisnovitz.com. Azo se la pe compte YouTube. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue une fois de plus, puisque vous êtes très très nombreux. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon Loaé, la réalisation comme d'habitude, Jolan Zouzi et Jordan Panzou. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci à Gélou Combo de Genève, merci à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci à Maman Marie M5 depuis Liège. Je penserai également à vous qui êtes fidèles comme d'habitude, vous qui avez toujours soutenu cette émission. Un très bon séjour à Kinshasa, mon vieux Odilo Mampouy, exemple à suivre. Donc merci à vous. Et vous qui n'êtes pas encore abonné, donc si vous avez besoin de vous abonner, allez tout simplement sur le bouton où c'est écrit en rouge s'abonner, touche une fois et à côté tu verras une cloche, touche sur la cloche et du coup tu seras compté parmi nos abonnés. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau notre sœur, une servante de l'Éternel, Maman Jenny Fernandez, que nous avons toujours reçue sur ce plateau depuis un certain moment d'ailleurs, qui nous étale plusieurs révélations, beaucoup de choses dans le monde musical, dans le monde où elle était en train de tourner. Alors, Lelo, pour la bande ensemble, je crois que ça est Koyoka Maramususo pour Esunga. Et puis, un très bon témoignage, c'est que Bandeko, Wakobenga, Bazana, nous côté, Wana, Bazolo, Baïkeno, effectivement, elle a pris le courage. Zambé a bombay parce que Marambazolo, Babisoto Yebi Yango, Bazo validé Yango. Et je voudrais aussi que Mekako Benda Bandeko Msusu, donc je crois que Maman Nabiso, Ton de Konabiso, Jenny Fernandez, qui est victime de menaces. Donc ça dure menace à Jean Nyon, surtout Ezali Koya, de part et d'autre. Talenti numéro 1 de en Italie, je ne sais pas si c'est quoi le problème. Alors, donc on menace à Moutou. Bozo on va écrire des obis ma place voilà. Je crois que Nzamba Rotika a été Nzamba Rosala toujours naïe. Maman Jenny osa invité Nabiso, mais avant tout sur la moi mingi to webane to ça la répartition banani. Tout d'abord mbote nayo et puis boye malam. Mbote papa, shalom shalom peuple de Dieu et shalom l'homme de Dieu. Amen. Ça va? Ça va bien. Merci beaucoup. Sœur Jenny Fernandez, je crois que avant tout totalement Mozindo, il y a quand même Bandeko, il y a quelques personnes qui ont réagi par rapport à témoignage na yo oyo bazali ko soutenir yo o bazala ka pena yo na ba vie bandeko msusu ba mona pe yo bandeko pe msusu oyo bosala na bango vie place mon côté mais bango bazali na même monde que yo o bandimi ko témoigner to la na ba quand même en quelques séquences nini o bandeko lobby après tozonga sima poto continuer témoignage na biso. Merci. Nzambe ndenge asalaka mosali na Nzambe. Mama Sharufa tozalaka bambanda na epoki wana lelo tokoma baservante de Dieu. Tala ndakisa, tala Nzambe ndenge asalaka sangisaka. Siko tobala Nzambe nga na ye la servante de Dieu. Tala batémoignage yango. Courage na mosala Nzambe abengi yo. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup Toti Olanda. Le comment est-ce que non Serge Naza na kanda ya Satan à niveau moko impossible. Yo pe ça ils ont comme la paix des fois mon asso bando résolé qui boumbu Satan na kotsa ki onakati qui epeso kanda. Makasi parce que tant au komi mwana Nzambe au mona ke makamyo soto ya kalobanda osala et comme salité
et comme ce qu'on y a diable au monde a tapé sur les cantumons au bika l'on peut nanga ozomona ou bien ta muta salut comme au boyo polingo côté ça bespre na kalozala nango au monde a esaïe. Donc, comment comprendre, comment peut se kanda. Dès qu'il est mosso au monde qui est là au salle émission, nazo ko zala un peu chaud. Donc, les mots mon zolo ba makam susu ba tumsu ba bomba ngome zo bimisa ngo kaisa bakanda. Bakanda diable. En tout cas, bakanda diable. Mais du coup, tout le monde y a comme moi mingi olingo mona batoa na ba difficulté te le bana on de comment est-ce que mukumba au charge au kokango yo muke bon qui ça pèse la peu mutam tout dans la séjour il faut bon ba moi muke oliaka malem mais yo au moins mutazu moi likama zu pas mbala moko réagir na o bombaki o ko bimisa o tala te que mon côté na pe moi fuite soki moi baisse côté ça pe mon boulot te au moni ta nzamba exposer nga boye nzamba tika nga na mokili pona raison moko ezaka pona ba amnaye au monde la raison pour laquelle au monde ngana tikali na mokili pour comment se fait-il que yo zo vivre na mokili ba pesi yo okoma ko encadrer milimo mais ozo mona ke o mona molimo moko boye ebeba kaka boye bien kufa kabo liboso na ou bien ezala na nzala liboso na siko musala no ezani c'est que ozoko accomplir misala na ote nzambe moko ayebi nenga koti singa na makambo tia comme na niveau ko exposer nga boy ayebi moko nenge abana ozo solution loka moko na moko nzamba ko tinda ta corbeau nzamba ko tinda ta muto akomi na muto mais ayena forme corbeau pona aide ka pona secourir loko mobwe au moment nzamba ayebi que place nga na ozala limité nzamba zanza ayebaka. Très important. Alors, tozongeli témoignage na yo bande ko ebele babengi biser Jenny nzamba bomba yo makamozo bimisa izo bangisa bande ko tu sens que muto bengo azolela abi ozo ka voix nazola na yo na Sir Jenny témoignage yo izo sunga bana nzambe ebele témoignage no kama ba retour na ngozani bato pe bazo benga yo pona tina na ko encourager to pona tina na ko biso quand même que musalo zo sala malamu. En tout cas, son dans lobby que bat babenga ngate za lokuta. Batu bazo benga ngai. Oh mon apenda ke ola mukana tongo bo 600 messages. Ko banda répondre na. Oh 600 ndenge nini. Bapel kutu ko lobate. Au moni. Et du coup, na osepela na ndeto bandi pe mission boye. En tout cas, il faut to kumisa na onza. Pona kolamuka, kolamuka ezali habitude te ebele tala lobine na zoki ka accident na la misu na ngai donc eza habitude te donc vivre boye ko banda tongo tio la muki na butu ebele balala ki bala muki te ndi yango boye no sepela papa Alain nzambo apesa ka mayele et apesa biso mayele otokoloba awa eza na force que ko convaincre milimo et que ne ko sala musala nango na via mutu moko oya kolanda biso tango Éternel Dieu des armées tout-puissant créateur Seigneur le Dieu le créateur incréé moto sala yote za place vanda ba telemiso atana mokolo moko te Éternel Dieu des armées Zambo abatela kipe à la mousse Zamba sali ete tozala na bomoi biso batu pamba Éternel nzamba lolo yo botisi basi lelo na maternité ozan zambe yo batela ki bato na ba situation nyonso yo batela ki bango e mananga ina tango na vana kitio pona beta lisolo de ta part pongai nani na tema liboso na mokili po bato ba yo kanga yo lobaki ete tango asuka yo kotambola na ngai yo kovanda na ngai ekozala ngai te kozala yo ebele non ba comprendre langage yo te mais yo zanzambe yo ndoko batela nga na ba danger yo ndoko batela bandeko nyonso na zana bango anesiko na ba danger na ba attaque yo ndoko loba kati na bango yo ndo tia ba question kati na bango tia makambo ko pesa yo honneur tia makambo ko kende ko édifier mutu moko oza na besoin na âme na tango asuka zamba lola tika ete sika nyonso ba mona ba image oyo tika ete o ba démon nyonso bazo kota na ba commentaire na ba view zamba lola yo kene ko neutraliser bango
bango bakoya me bakolonga te parce que biso tozokotatola kombo na yo na ntango bango baotelemisa baarmure na bango yo mpo ozotelemisa baoya yo tika ete délégation ya armée céleste oyo opesa ngai na manda ya ange Michael mpona kokende koneutralize bango tika ete motu moko akoluka salut éternel na nzela oyo akutana nango salut éternel oyo opesa nga tika ete kende kokota na vie ya motu moko wazali koluka yo akomi prêtre akomona yo akomi prêtre kotika mabe salut éternel kende kovanda na vie na ye enfin ke kembo pe lokumu ezonge pai na yo nzambe tokozangisa te komemelo ba témoignage na ba action de grâce oza nzambe kumbama na yo to na temps oyo to honorer kaka yo to lingi ko partager gloire na moto mosusu te au nom puissant de Jésus-Christ yo yebi na ona lobi na ona na bosanaki yo yebi nyonso po misu no ekufa te matoi no ekufa te maboko no ekatana te oza nzambe gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ au-dessus de toutes choses milimo nyonso toi maïs à la neutraliser présence na bango à la neutraliser par l'œuvre de la croix car tu as dit tout est accompli sur la croix tout est accompli l'élo déjà pour pesinga bomoy au pesi Alain bomoy et toujours glorifier de kombo na yo merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. Amen. Maman Jenny tozongi na témoignage yo salonné ni tango zoka ba réaction bato ande comme susu abegio azo avouer ala que to makamso peut-être yo kuto koma ina ba niveau wana te mais déjà bandi ko talisa yo na confiance à partir ya musalo nzamba pesio et ça l'a bien makasi et puis ça likamo boye kamusanga te pourquoi parce que nzamba yebisa kinga opesa nga milimo bato ebele na banda ko gérer ngo nzamba yebi pourquoi atika kinga ite na mokili alongola kinga kuna na kene koyeba mwa ndambo et ayebisa kinga ya lobi na sima na ngai eza na ba marabu mususu bakomeka diable a ko insister na vie na bango ke baya ko sukisa nga baya ko boma nga balongola nga na mokili bako changer ba formule nyonso tout o bako linga ba sala mais nzamba yebisa kinga lobi akolakisa bango ke ye azanzambe papa le oyebi na makambo boye nzamba linga pe atala intérêt na ye donc yo soko ka obandi ko kota na makambo na ye pe bando sani abandi ko peso misala akomi ko sala ke batu ba ye ba pe ke azalaka omoni nzamba azala bongo vando oboya osala ngo omona peke olalisie mais soka bengi obandi makambo ngo et puis batu ba okota ba doute batu ba yeba telemelio ye ozo persévérer ka ko bimisa nzambe wana ozo lobela nzamba na yesko akoya poni alinga kokufisa masoni te donc makambo sko guerre sko eza wana yango wana. OK. Ça c'est très important et ça bien mingi. Kasi Maman Jenny tozongeli esika tosukelaki. Bande ko lobi que non mais oui azaki akomaki à cheval entre Angola na Pointe-Noire. Aki na Rwanda azonga Pointe-Noire parce que Pointe-Noire et comme être siège na mususu parce que ndo zo ba renfort. Côté on na Pointe-Noire. Après que ça la vie on se tourne aki ko se décider aki ne poto. Et sukelaki ce qu'on ndenge ni. Oui, à partir ya ko kende na poto na sala pe ba cérémonie mususu na relation mo na zala ki nango kuna na Angola ya mutu mo penda personnalité pe mune na yebani makasi na Angola kuna za vraiment influent makasi mais na bandi déjà pas kim pa Angola za pe anakim na yebite so akoma ko zonga pe su na Angola kuna yene mtaida kingai ko sailanga bakisi ana suka wana pona bimisa mindele mbongo pona esala kena kende poto pona lembaki déjà na lembaki bavia ki ndumba bavia ki kisi na lembaki na koma ke étouffé nde yaki ko sala ke yende mutu mutasuka malgré na sambela ki nanga déjà nzambe ngamo masolo na ngana nzambe ngabi nzambe soki vraiment osali kena kende poto nzambe nga na changer na nga vie na sa suba vie ote nzoka le na lo babo nzambe osani aoyo kanga okanganga omoni na limba via bakisi oyo mikonyo surtout kaka babenganga na fuka mela esprit mikonyo na katisaka ba Pointe Noire to la na Pointe Noire biso to bana okinenzela kabinda avion mobo ya mukiena bokiti na wambu soki wambu ozokene non ata mwa des régions na no pokene ko koma na kabinda ozomona
avion on beaucoup dans bambula likolo donc bakake au moins mais yo matika avion OK ko sala risque vie na yo kapoke na destination mo bake ko sokola yo ozo mona papa ale parce que à part on a so comme sur la cabine zo sous taxi ti beaucoup tu sco pointe no na taxi risque zamba non surtout que komona ka mama moko boya abetela ko zeke alobelo makambo ekoya akato banzoloko asokolo ba mai ozomona risque ya mutu mais nzambe to luke bongo te bien aimé yo mutu otalanga est-ce que luka nzambe bongo sacrifice à niveau bongo est-ce que vraiment likambo nzambe kuso ba biokota ngo et peso kanda ozino makambo vino no sani oche liboso mais na makambo ke petit mo boya renier mikolo yo wanamba pesa no numéro na talena quand tu Facebook nezani Instagram nezala nini petanga sola ndenge nini mais makambo nzambe tolingi te makambo les créateurs na biso to sani tolingi te omoni ke na bane ko souffrir mais na bétouffement wana kuna mama wana nakenda na Pointe Noire koto na Ngola na komaki na oyo wana nazotanga wana oyebi nakomaki na ye nde mutabetela kinga ba carte wana suka ya msa mundele mbongo mundele moko boya français na bande ko bima na ye na bande bima pena muto wana BP wana oya BP wana Philippe Galimo na bande osangisa pe sus na mundele mususa sud-africain Scalc mundele batukutu ya pauvre na silisa mbongo no na compte mundele azolela bina za na mbongo te ngabia etali ngate na kateli ka monta na yebise ngaka monta oyo pona yebe da na okende nanga malgré na côté na chambre na sambeli nzambe mais babilo nanga o déjà na simbaki donc na koka kotika ngote pona salaki kana yango ozomona pona senga ida ba numéro ba selenga da ba numéro siko nde yemde papa wana oyo na salaki ne makamba suka yene mtayi ko sala ke mundele to senga ki $33,000 to senga ki mundele na David, comme on est qui David Leroux. Tu sais qui est $33,000, mais malgré ça qui 33 millions sur tout et après ça qui a coca et copesa. Ba montana na ibi na ngali soute mais après ça mbongo pene belé. Na zui yenganga wana bane ko simbanga wana vie wana pona na obima na kutu ye kutu azwanga kale na obima na papa wemba basi wana na ngola na bima na papa wemba. Bon, père son âme, aza papa na biso, na musique na biso atiki ba œuvre belé, mais je suis désolé ne kana tan kombo na yete so bo kata na bino ngo. Ozo mona eye na ngo kaka. Est-ce que yé comme ya fula kinga na batan wana et puis na tout ça et puis bakisi. Eza ki pété ka ndenge bat ba mona ki papa yemba Jenny, Jenny amema batu na likamba papa wemba. Ba jeune garçon mutamba ba kota to sala ba staff Brésil oyoka staff Brésil na Luanda wana ndongo yoka kawana tito yo ko salela ngo to salela ngo nganda to yo salela ngo pe ekiri mobimba donc ngam na sala makambo na simbela ki onkutu na bakisi ozo po makambo ebeta malgré que ba sponsor ou ba bengisa papa wemba bazaki na makambo kuma ile rwanda tinga pona nini déjà na lesa ki na papa ngope ye pe likambo o ba pesa nga na lesa ye na ko latela ngope déjà loko ba krat ba benga ngo krat mpantacle donc ti na sala ba événement wana ya papa wemba bana Luanda o ba yebi misu ba kenda ba Paris ba Belgique o bana Luanda belé to bima biso nyonso to kenda da ba poto donc biloko wana nyonso boyoka jenya sala wana ta bima ba bimsa ba brésilien o staff Brésil na mutamba biloko wana nyonso na beta wana ti papa wemba memanga na babenga ngoni na mapeka papa wemba memanga pena oyo nde tshonga mutu bolukaka yeyo amemanga mapeka bongo ti ba photo ezali bakanga ba photo pena ndenge na vanda na mapeka na ye penda bwe na vandeli ye abi botika ye na mungongo ne ana bana bimisa wana minga ya mukongo boye tokangi ba photo
ti abanda kovandisa nga na kiti alingi moto ayavanda pembeni na ngai te na ye Jenny afuli Jenny bamama mikolo bazalaki na Luanda na miniti wana mpe basia sango banda kobwaka mpo artiste minene mais yaki okoma pena ke soki oye Luanda okutana na Jenny te seko oyaki te mais nde kuna nde place toyaki kokutana na nganga oyo asuka oyo asalaki nazwa mbongo na ya poto mbongo pende ebele à partir ya poto nde toye koyoka na relation wana mpo nga nayebisaki ngabi vienne betelanga carte asuka place aza vivant akomela yenga mpe dernièrement akomela yenga na fond dernièrement ayebisi nga aza na Kinshasa mais malheureusement moyen tokutana eza te parce que na bandida mission ya Nzambe moyen aza na distraction eza te tokokutana biso toza bana Nzambe muna moto aza na temps na ye oyo Nzambe abengaka motu nakoforce bango te mais ntango baomona nga dana oloba boye bayebaka déjà ke ntango ekoki parce que nakolinga na associe mwa moke verset oyo natangela bandeko na biso wana avant tocontinue orapele nga su place totelemelaki nakolinga otangela nga yango à partir ya 33a 33 Tinata na 34. Matthieu chapitre 24, 33e verset, tu à 35 ans. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point. Amen. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen, 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 amen. Hein? Et nde boye tant ba omona de ba Jenny ba kumu bima boye. Hein? Ba dévoiler quand diable, ba banga sous diable te. Bien aimé ngana za prêtre. Bato oyo so ba tindela nga ba grimace wana na ba photo, ba zu ba photo na nga ba sangisi yango na ba tête de mort. O toko boma yo toko bwa kilombasu o toko tozana yo partout o mais bozala nanga depuis bomwana ti diable ye moka personne azala nanga depuis bomwana yo mutu diable a utilisé otindela nga message wana ndeko nanga yebaki na obanga bino te na banga pe mettre na bino te pour mettre na bino mutalukanga nga na servir ye maître na bino kuna zalane depuis bomwana na lala boya zo surveiller nga cela veut dire naza mwana le roi des rois yanga banda o surveiller nga donc yango moni na verset obani na 33 wana et le baké tant bozo mona makambo aboye c'est que génération esani elekate nano bomoni te génération elekate antichrist aoya déjà bomon ba otcha biso ba marque de la bête hein ba vaccin ezali pona nini po babanda ko contrôler biso monde comme scientifique babanda ko contrôler ama moko na moko ozomona et puis na ngonga wana banda ko sani banda ko longola ba am mususu mbangu po nini ba kende ko se retrouver na bango na nini na lifelo parce que mission ya diable ezani akufa ye moko te azala kuna na accompagner bon diable akufa raté donc place ba chela ye o ezali destiné na ye monde na ye o eza po biso pa biso sa nouvelle Jérusalem amen po na ye kuna eza séjour de mort après séjour de mort on dekuna bazana moto lifelo enfer pour séjour de mort na enfer ezaka eloko moko mais ndenge eza bongo soki muta kufi akena na séjour de mort pour muta kufi na Jésus-Christ akena séjour de repos oke ko pema na misalo osaela kinzambe siko tango jugement ekozala après le tokosani na bato baza kuna bato enfer na bato bakozala ana mokili na résurrection koya wana babenga ngoni bo edengai jugement tango ekoya esani mutu moko aoya kotelema kambolisiko mutu selon misala na esambiselo amen yosko yo saela kinzambe te babi génération ekoleka te bokoyoka bavaga bamaye ekobima maye yembe inondation tala nga kutu nazwa révélation mosusu nzambe ntango na kota na profane makasi nzambe aolakisanga makambo atango asuka namona nabandi makambo namona ngonga moko te namona bamoto mbula bamoto lokwa ndeti mabanga
mabanga yango babenga yango meteors en anglais. Meteors. Hein? Eza mabanga mobwe so eye na musika yaka kwa moto. Ya libanga tango epusa pembe na mokili ekoma moto soko ebeti na mabele boye panzaka ekoya pe na Russie. Tu mona oya Russie wana nga na mona ngona ndoto. Avec quoi na Russie nga mona ngona ndoto. Mais comme nazaki non na discernement te nazaki otambola bien te na Nzambe na rata passer message wana pa bato. Parce que na mona libanga bongo ekoya bongo na Russie. Na mona ngo sko ezoya pena ya mbula ebele. Ozomona na mona inondation de mokile ko dinda. Ezoya. Donc biloko wana nyonso tout il faut s'accomplir et qu'on s'accomplir papa. Bato oyo bazo comprendre non nous te monde ndenge zo kendele. Bon na kati apocalypse balobaki déjà ke bakoya ko tia biso ba marque de la bête. Yango yo déjà siko papa tango ozomona ke oyo eza bible eza makomi oyo eza nzambe omoni oyo eza nzambe po ba maome baya me mabele sanza bango te ba papa na biso Simon Kimbangu baya ba diangenda banani bana Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye Nzambe akosaka te po nga na yebisa Nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latilamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo keseni zali entre fête okendaka ya voisin na yo to voisine na yo. Soki ke bokeseni zali ya solo fête ya yo ko sala mokona te. Ya yo yakana ngwao. Merci. Envoyer ba bouddhiste baya mutu moko te azala christifié pona ama mutu moko na moki pona génération ozomona mais Yesu Masia aya ameritaki yango te ake ba christifié ye ba beti ba boakeli ba melisi na vinaigre ba kei ba kundi e mabele salinini esanze meta ko kufane de do tremblement de terre et ça qui molili ekoti pour nini biloko na nyoso to ke eyebi koto sa epo yende les créateurs na Jean balobi ke yenda zanzab ozomona papa donc ndenge za bongo ozomona la Bible awabwe mokile banja abwe na Genèse amen Genèse c'est toki abweti bandeko to bandiani Genèse siko awabwe toza wa Sous Apocalypse. Dans l'Apocalypse, donc on nyonso to esaini eleki ba Jean-Baptiste balobaki ba Pierre balobaki les créations salamaki création salamaki Yesu asali bandeke asali ba hippopotame asali ba mai molile alongoli molili asali boye afuli mutu nyonso tu nyonso te nga tamboli mutu nyonso to asali parcours na ye nyonso tu na mokili ozomona. Allez, tu comme moi. L'Apocalypse. Sur l'Apocalypse, tu as combien de feuilles? Après l'Apocalypse, ces années, c'est l'autre côté. Amen. Donc, tant que maman ne s'accomplir,
na kati ya apocalypse na antichrist azokoya ozomona après antichrist koya ya notre seigneur ozomona nga nazala te naosala mission na ngai ndeko naoforce yo te omoni nazoforce yo te ngami nasala bible eze ngami nasala bible nga te nasala bible mais naza inspiré na Saint-Esprit pasteur bayebi ke ata lelo le sœur Jenny ndenge abimi kasi sika boye ayebe ebele te naza mwana nayoka neti bebe abimi il faut baliesa ye basokola ye bavandisa bamasa ye mokongo ti omona ye akomi kotelema akomi mpe kosalela mama mosala amen. Donc sœur Jenny aza na niveau wana donc Saint-Esprit azo ede ngai nafongola bino misu parce que appel na ngai ezali makambo ya ntango ya suka na benga na député ka diable pour na to kende na lifelo te. Donc bien aimé na apocalypse tozali na ba feuille ebele te ozomona apocalypse tala papa oyo 1 siko na ngo tala siko ba aventure nyonso to apocalypse yango déjà tozo événement apocalypse yango déjà to bandi yango marque de la bête, il faut pas marque de la bête. Non, c'est très visible. Il faut envahi, bato bazo gouverner mon kili bakozala sous loi ya diable na Jézabel. Il faut pas obéir bango. Au moins que vraiment mutu azana na bonzambe. Mutu azo gouverner mon kili mboka na bino azala pena Eli. Azala pena ke apesa ndenge moninga na pesi bina bo moina ngana nzambe boye. Wana nda koki ko protéger mboka soki te papa eza pasi pona ba âme ya bato ya nzambe. Ça c'est très important moi Jenny. Ozomona tala toza na combien ezebelete metala o déjà leki o déjà mokili et bile monyo se peut déjà ezomona omoni ondeko mokili yango eleki siko tala peste komi siko bien mais yo zozela ni ba bimiselo su livre ba Mahomet ya ba Hindu ba Yesu to bandela su mokili mususu na ba livre na bango ndeko bongwana amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman Jenny. Alors aux décision au Kende Poto au Burundi bosali effort bosangana nde kokuna oui bon il faut bo créer un bon moment à souka pour permettre quand même au Kende Poto peut faut s'installer amen au banda vino mususu ya sika. Alors il y a que ça la ndenge nini pour Kende Poto et ya ko salama mbongo monani na sali ba kisi wana pe déjà na sala ki kisi pe ke nakanga pe mobile nanga otobota ne bana na poto malgré tous les sous-soutés parce que non mais c'est un lo banyos et pour libala na nazo ki on na nga kisi malgré nazaki na vie nanga mindele comme na lemba ki da ki ndumba comme yazaki mobile ya suka ya mutu mwintu oyo na bandeki ko solola na ina téléphone là nazo linga na tika via kindumba na yoko tena siko nazali na mbali mo bo proposer nga libala nde nakendaka kapa mama na Pointe Noire ye muta sailanga ba cérémonie ya mariage asenganga ba makasu yango nde babalisa yango mutu asenganga ba makasu asenganga biloko na memelaki asalinga cérémonie asalinga ba cérémonie pona abalisi ngai déjà na mobali wana na ndenga cérémonie nde yango yaki osala ke lai na keka poto ke mindele na ngana balandaki nga na poto na saki na bango pe vi moi moke kuna na poto mais mobali on a salaki la cérémonie à libala pona lembaki déjà kinduma na bise funa bala nde yende mutayaki ko sala nini ko se présenter na famille nanga asali oya ko ko sala na famille apesi ba famille nanga o bazaki nango besoin o ba azwanga to kende na yena ndako libala kuna nde na komaki ko kende ko na bandaki ko bota na pas partir kuna nde na monaki ba aventure nyonso na monaki diable omoni diable soki ozaki déjà na ye ozwi non ba délivrance makasi te mais ok directement na ndako libala oyo mo pe osalisaki ba kisi po vanda na lembaki de kinduma na bité na sa takisi mobali wana o wana abalanga na vanda na nga na ye ko mobali yango pe kuna ok okangi mutu na kisi mobali peta musu zaki ne prête te ya libala malgré kalinga ki asepela kinayo ozomona allez et comme no kwande ti de am ozo comprendre ya ye na caractère na ye yo pe na caractère na yo et comme osani ko bunda allez libala ngo pesaki kaka e umela ina ngote
na kata libala pe e ko sala ke mobali ayebi na nzambe bien te nazo koka ba caprice na ite ponga mo pe na utai déjà na kindumba siko na mona ke ba caprice mobali alingi ofanda kawana atazo sala one so to ko sala o mino mibali boyebi ke bo sala na ndaka libala tango mutayebi nzambe te ba caprice na ndako ko supporter te comme ça ni na komi ko maliba libanda na komi ko tromper yeti na yeko ko ya maboko ya musicien oyo po bayebanaki mpe na papa mwana na ngai papa bana na ngai ozo comprendre bayebanaki nayebi te so baleki na barankine na bango na makambo na bango moko etanke babusinessman po mobali na ngai wana azalaki businessman ozomona bon eye kosalaka ye musicien wana abandi koyelanga na ndenge butu na nzela ya garçon oyo ozobozi mpe ya sona makufa ezalaki kaka ezalaki nde nini ye musicien wana abandaki kozala relation na papa bana na nga esali ke ayembi ye ntango ayembi ye musicien wana ntango ayembi ye ekomi lokwa ndeti ya mvutume esaini ekoti na kati ya foyer po bino moto boluka bayemba bino ngai na mona place musicien azoseka moto apesi ye mbongo ayembi ye mais na deuxième album comme musicien azwi mbongo nete musicien azoseka ye o alela kuti libanga na oyemba ata libanga te o akwei o ye boss ozo comprendre eloko nozoyebi biso bino musicien aza ingrat atopesi motema ndenge mona diable père na ye atopesi ye makila basacrifice akotonda na ye te diable azala jamais satisfait talaka envie ya nzambe. Mais si kotango bokutani en relation ye kobanga ezalaki yo bandaki kobanga te ye pazo banga te que non peut-être bon moto déjà papa bana koyeba makambo kobanga ezalaki te to envoûtement déjà ezalaki elongolaki na kobanga déjà maman ezalaki déjà préparé dans le monde des ténèbres nga nazalaki lokaka neti sacrifice moko donc oka pion comme na uta pe na mabe ba vie de prière ezalaki pe na makasi te na ye kokutana na je wana na katikati ozomona donc comme ce qu'on a katikati tango ye ayembeli papa bana na ngai po papa bana nga bayemba ye ba leader nyonso to Congo bayemba ye banzemo mibimba ozo comprendre bayemba ye jiba yemba ye papa yemba ye banzemo mibimba papa yemba ye Kofi ayemba nzemo mobimba fe rigola ayemba nzemo mobimba nani fais ata 5 leaders mobimba bayemba nzemo mobimba c'est bango bambongo ozomona sikoyo mena kosepela te tuna ngai na événement oyo tozosolola leader nini nde moto ayaki koyemba ye parce que nalingi un peu na tia papa bana na ngai na kimia po asouffrir mi na likambo a souffert mais parce que quand même il faut te parce que malgré bayemba il faut te quand même pour mutasuka na o ya yemba pour ça la que no yo sur le plan magamba molili et à côté là yo ezaki ni musicien nani c'est comme musicien on a ouais yembinga trop kolika ba musicien nyoso to bayemba na Congo pour me c'est bayemba ba leader bayemba ngati mutu siko ayemba ngebele wana ndeye pona ko bana tena tanga kombo mutu ozo comprendre pona ko koluke bota ba polémique moko boui parce que nous on n'a pas le temps ya ko bana ko kende lisusu parce que tribunal alola na minute ezo samba et ça m'a pona makila nanga parce que me fallait na za sacrifier mais jusque là til na za sacrifier te malgré ba bouma na bangonga déjà kuna na monde ténèbres mais ko oyo aza oloba lelo azali ko loba ka pona œuvre nzamba na gagné ba âme so na sili simba mo ba nzambe mo ga ibinenge awozwela ngana ke. Alors na kati ya square parcours na tango beaucoup mo vivre na ndeko musicien wana ezaki na ndenge nini lokolo mona ki kuti quand même musicien certainement il faut pas moi qui si moi nini est-ce que comment qui peut monde ya molili boyaki ko sangana ondimi ki o aider na parcours ya molili to tika ki no yeka bon bino bo kumba bozaka na nenga bolingo ba te o so koti na makambo na fo ele bango nde baza bongo ba comment oluka bato ba memela bango kisiti bango comment oluka bato ba memela bango mikumba so zo travailler na mission memela ke mikumba te wana tina te au moins mon musicien mo be grand prêtre mais azaka na moi petit mo boye zala ka lokwa yelele ye pembeni na ye muta memela ke mikumba basi nyoso ta memela bango ba memela ke mikumba
au moins apesa mutu moko domaine eloko moko amemelaka ye bacharge babengango bacharge nga naye kozongela su papa bana nga na nganga na relation poani kasi po amemela leader ana mpe bacharge kote mosusu te ndambuti souci ya mouvement mouvement na biso vraiment ndenge eza boye il faut esala album oyo il faut epela baje kutu te ozomona ekomosenga mpe banganga ekomosenga mpe il faut soso opesa cérémonie ya soso bantaba ozomona babougie fe pelaka nazongeli su mama osola na milimo ale komi ntina niveau ke tellement ke nakomaki mwasa mutu mwindu nasu na bambongo te nde ezalaki na kala nde naki mwasa mindele nakomi mwasa mutu mwindu bon naobeta lisusu na lider na ndenge ya mpo nakomi obeta na bango mibale baowelelanga papa bana innocent ayebi no makambo bien te ale leader kuna ekomi na bobima neno na ndenge nono eza spirituel siko omemi mikumba wana ozomona donc esalaki nga na ana na poto me nakomi kolukela de leader na barenfort etindanga ti nakende kokende siko kobanda siko kosala kindumba siko nazongela kindumba na ville ilamba mpo nga na pauvre boki te na bete témoignage nanga te ndenge na wuta place na wutela na ndako mai ezotoboka tolo ezotanga mai na wuta na pasi mais d'un coup nakoma kolatisa misala diable bilamba mpo bato bazala babeba banvie mokili conseil esili mpe obimi mpe okili mokolo na ezalaki deux fois te moto apesanga 3000 de mwana papa ex na nga wana papa mwana na nga na marabutu bamavifane wana moto akabelanga 3000 de mwana dosangisi na sirene na bango nyonso to kasi kuna ezaka ndenge nini okaka mposo otoka kozokoma de plus en plus en voute kuna eza lokola ebale osisango te moto akosilisaka yango aza te obando se sentir ndenge nini na nzoto ntango omemi charge lokola liboma zela lelo ka lelo naotinda batindelanga foto ya mokolo ya concert wana omona déjà robe nano nalataka nano combien saki namemaki combien so otali na olongi na ngai yo mopina omonake mwasi oyo asirene donc mutu nyonso tu oyo apesaka artiste eloko ezalaka mpo na intérêt diable nzambe ayebi yango te parce que diable artiste yosani asalaka makambo eza intérêt diable papa na ye alala baza na basexe mosusu basala yango babenga yango seigneur aide-moi Saint-Esprit eya elingi koyema ezokima kamasutra oyo ka kamasutra biloko mosusu ezaka na kati ya wana ya nzela sexe wana kamasutra komokonza basexe ozomona bamisie mosusu aza aolala yo na baposition azobeta yo soirée mobimba wana nui wana azosala cérémonie ya sexe eza makambo diable ayebisaki asala na nzoto no mpo nasani ayiba o banini baétoile na yo donc bavene oyo akotikela yo na nzoto na yo yango wana nde ozokende mpe kopartage yango na ndako na yo kotisi molili ye moto akomi kogere ndako na yo mpo mbongo oyo mobali nando opesa yango nde obanda oke kopesa ye nga nasala kuna bakanganga kuna na end batikinga lisu kuna na bene nake na ndeni natuni banani balobi oza te oyoka lisolo yango moto aoyemba vi mobimba ya vi ya kisi vi ya seri ya tana nga na ye ya histoire nga na ye ntango yakangi nga moto abalaki nga komi koluka ngai mpe alibere nga ekomi trop tard balobi naza te musicien ayembaka époque ya événement oyo azoleka na vie na ye monde physique na monde spirituel oyo ya butu mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz
yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama gisnovite okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama gisnovite azoswane nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na facebook whatsapp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovite.com azosala mpe compte youtube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Nzamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre fête Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki kebo Kesenizali ya solo, fête ya yo ko sala mokona te. Ya yo yakanangwa. Merci.